Bonjour la Chine, bonjour bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour maman na mokonzi de London City, bonjour maman Norvège, bonjour Aimé la dona mwana Nantes, bonjour Souzama ba mwana Nantes, bonjour maman Yvette Matondo de Belgique, bonjour maman Belgique 4, bonjour maman Fololo la Canadienne, bonjour maman Solange Mpoutou Ndoya Yaya, bonjour maman Odette de London City. Bonjour maman Nangolano. Bonjour bino nyonso bokolanda vidéo yo. Na la Chine bokolimbisanga bana membre bokolimbisanga ba maman autorité bokolimbisanga. La Chine populaire bokolimbisa mère fashion de Nantes. Na lingi kana loba mukie. Pona bato yo balingi kotika via Karine te. Ezali nini na via Karine? Nini yango esilaka te Karine atiki na ye rando. Sikoyo fait likambo nini na Karine. Azwa relation na ye ifo bolandela yango. Asala boye ifo bolandela yango. Ezalaki nde Karine Karine alingi ka ba polémique. Karine alingi ko respecter ba mikolo te. Karine alingi ko respecter ba musicien te. Karine atiki na ye makambo. Nini yango esilaka te. Sikoyo bokomo olandela ye bolingo na ye. Bokomo olandela ye na tigre lokola ko yiba mobala batu na wenje. Nini boye Congolais motema mabe. Congolais motema mabe. Namona Congolais me Congolais aza ndoki penza ndoki munene. Botika tigre na Karine. Botika tigre tranquille na Karine. Botika bango. Eza bolingo na bango. Bokende ko fouye. Meme tigre zaki na ba relation na nani yango aza na ba relation na Facebook te. Nani yango aza na ba relation na Instagram te. Nani yango aza ba relation na Imo te. Nani yango aza na ba relation na ba WhatsApp te. Nini boye. Tigre akozala na ba relation na ye. Akozala azana mutu ayebani ezate ke mutu nyonso mwasi nyonso akozala na Facebook ya tigre azaka mwasi na ye. Nini yango bandeko Karine azalaka abimaka na mobali ya batu te. Karine soka abimina mobali ça veut dire que mobali wana aza célibataire. Mais nini yango bokotia tigre mal à l'aise. Wana bozolinga ni boboma libala, boboma bolingo na bango, boboma libala na bango, boboma relation na bango. Nini yango boye silaka te botika mwana batu. Abandi bolingo na ye botika ye na tigre tranquille. Et comme isko boko fouye, boko zwa siko makambo boketi na lei bopesi ba photo ya fi wana aza mwasi na yete. Aza mwasi na yete botika. Ti bozwi ba photo boke opesa ngo na les news babwaki yango na epa Zoro Mabiala poka po baboma relation po batu nyonso mokili balobaka eza mobali Karine azwi mobali ya batu eza mobali ya batu te. Bon Karine ngana kosenga yo il faut papa tigre aleka asa l'intervention parce que c'est trop botika tigre na Karine nini yango esilaka te boyoka siko natiela bino boyoka ndenge tigre azoloba eza mwasi na yete akoloba Karine ko expliquer ngo combien de fois eza mwasi na yete boyoka siko natiela bino ndenge tigre azoloba eza mwasi na yete azoloba na mwasi na fille wana ezaka mutu fille bayebani lemsu mwana bango a quartier lemsu batangaki classe lemsu basalaki musala bayebanaki na nzela ya musala ou na nzela ou na kini mais ekomi siko quel problème eza na bino Congolais ndoki wana siko omoni boluka toujours Karine mais nzamba ko punir bino na otiela bino boyoka nde tigre azoloba eza lisumu makambo bozo sala Congolais motema mabe bolanda Tigre. Moi, je t'appelle sur WhatsApp pour répondre à Naté. Nabi, il ça au début de ma news, on va pas photo, bah tu en as quoi? Bah tu vois la news. Nabi, ça va tu vas photo, on dit na YouTube bima ensemble, tout ça, bah bon, bon, quand des vidéos sur Pendeni. Il ça bon, va on va photo là. Ou ce moni moi était dans que pour bomika ba photo peser na Facebook, nota ka ba bon de bébé, tu vois. Oui, bato chonka siko. Donc là batine nga ba capture d'écran là la seconde la mode na bingo na WhatsApp na JOT na bingo na appel normal. Olobi? Sur ça
Et on dit que c'était quand tout ça au signalé, en gros, soit yomoko, bomika, bah, image, en gros, tout ça, parce que monter, bah, vidéo, bah, tinda, tu vois, et ça propre, et en même temps, même Karine Pita, ça va dire, ça allait bien, tu vois, on a des ceux qui n'ont, on dirait, au moins, ça tout ça et tout, tu vois. Alors que eux, ils viennent le cause en gros, t'es capé aux adaptés, donc voilà. Donc, yomo, il faut piquer, que non, yomo, il faut piquer, que non, faire hobby. La Facebook, la Facebook, ok, bah, merci beaucoup, hein. Ok, bonne soirée. Boyoki sikoyo, boyoki eza mwasi na ye te. Bozui vie les news, ceux qui les news vie Zoro Mabia. Yango yo lukaka nini na vie ya Karine. Zoro Mabia yo lukaka nini na vie ya Karine. Tika Karine mwana bato. O bokende ko fouye ba photo bo faire croire bato keza mwasi ya tigre. Boyoki ndenge tigre azo loba. Babima na yete. Basala batika pe kosala eloko te eza lokola ka boyebani na mutu oza na Facebook ne ozwi ami mais siko ekomi bokomisi yango vie les news longola ba photo tika ko faire croire batu ke ezali mwasi ya tigre boyoki ndenge tigre alobi binomo boyoki tigre alobi motema mabe vie le news oza ndoki vie le news. Pourquoi yo lingaka mwana bato mama Charlotte boyo osala ye nini olinga oboma ye osala ye kamundele poli aye vie le news eza mabe tika ko nuire vie ya Karine ndenge wana ba relation nyonso Karine azalaka nango vie le news osalaka toujours mabe osalaka toujours ko publier oyebaka te si ya vrai ou ya faux. Eza malamu te vie news osalaka ba page na yo ya polémique mais tika Karine alingi na sous polémique te vie Zoro Mabia la tika olingi guerre vie le news tika boyoki ndenge tigre azoloba batikala kozala mwasi na mobali te batikala ata mukolo moko te kozala na fi wana mwasi na mobali ezaka bayebani nini yango boye bolingi kokoselaka mwana bato mama Charlotte makambo azala na mwa relation na ye ifo bolandelango bavi na bino boza ya kashe nana nga alobelaka bavi na bino ekomalika boyebi ke Karine aza star nalobaki lobi na video bomoni nalobaki makambo nalobaki lobi na video ke boza lisusu te comme Karine azosala sous polémique te boza sous ko alimenter ba chaîne na bino te bokomi siko soka Karine atie mo eloko bozwi eloko yango po alimentaka ba chaîne na bino yango wana makambo naloba ilobi na video yango siko naza obligé na loba vérité bomoni sikoyo bomoni makambo yango la Chine. Parce que batu misu bakanisa eke na lobi na bango lobi ke bozoza babiloka Karine bozotia. Non, nakoki kolobela bato balobelaka la Chine, balobela Karine te. Na lobela lobi na video wana ezali ba chaîne bazalaka contre Karine. Ba salika soki Karine bakomika lokola na yebite nini misu lokola nyao. Donc na musika deke bakomika batie lumière mwinda na chaîne à Karine. Deke ka Karine a bwaki photo bazui. Deke ka Karine a bwaki video bazui. Bozoko kasuko sala te. Makambo na bino eza ya ko beba bomoni. Ndoki vie les news. Yo za pona nino za boye ko vie les news. Karine aza koko na yo. Mais pona ni olinga olingi nuire vie ya Karine ndenge wana. Olingi koluka toujours makambo lokuta na vie ya Karine. Pourquoi vie les news? Pourquoi? Soko lingo osalela image ya Karine salela ngo na ndenga bien mais kaka kosala kana ndenga mabe yo kanisi tango zwaka bavi wana ya kindoki boyo yo kanisi ekomemela yo nini mabe nyonso salaka Karine ekozongela bana na yo ekozongela bakoko na yo vie les news pona nini boza ndenge wana nini yango Karine asala bino Karine eze étoile na ye. Bolinga bobo l'étoile à Karine. Pourquoi? Asala bino nini?
chaîne soki lelo boza boy ezali grâce à Karine parce que ba chaîne na bino emata boye mpo na Karine likolo ya koloba kombo na ye mais siko bozo continuer azala na relation bozo kosela ye makambo azalaki na polémique atiki ne polémique bozo continuer siko kobotela ye makambo ya lokuta azwa relation kaka bolukelaka ye ba problème siko mwana bato tigre aza na ye na mwasi te azalaka na soki le passé nanga aza na le passé te nanga mutu nazoloba naza na le passé bino boza na ba le passé mais le passé ya mutu bolingi kofuya yango le passé ya mutu ezali présenté présent ya mutu eza le passé te présent ezali présent le passé eza le passé mais bino boizongelaka makambo akala nde botia yango na présent esalamaka te ezalaka na sens te. En tout cas, la Chine, nazana musala botalaka nazana musala et salinga vraiment bien te. Eza malamu te. Botika mwana bato. Botika mwana bato atiki na ye makambo polémique mais bozo kokate parce que ba chaîne na bino ekufi parce que atiki polémique. Vraiment boko yanga noa. Boko yanga noa. Vendredi, lelo eza vendredi, na yebi te soto ko sale mission po ba sokola yo nanu vie le news yo kakate olingi ka la Chine ba finga yo mais na ko pesa lelo permission ba finga yo parce que c'est trop. Voilà la Chine. Bah, bonne journée à tout à l'heure, à ce soir. Lelo toza na émission. Mais bolimbisanga naza monter parce que c'est trop. Bolimbisanga ba pardon na sengi bino ba pardon. Oh ba kolanda émission. Oh bye. Ciao. C'est Mère Fashion de notre officiel. Bye.